Bosangani, Jael Show, Juvenal Kibala, Cynthia Wadol, Le Kechu, Naba Misusu. Bosangani na ordre nani. Équipe nationale eza super talent. Bino ndenge bozawana boza super talent ya la baronne. Nana pesi bino ordre. Tala, yemoko mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bosangani nana pesi bino mibeko. Kosolola eza nango mabete. Kosala likambo komeka osala yomoko oza na droit. Nzoto eza ya yo. Tango kota na media mutakotisa yo azate. Juvenal Kibala tilelo asala musala na ndenge abanda. Nelenge ya Congo ndenge abanda soki wapi. Le Kechu Congo liziba evanda. Ayaka poto azongaka. Pamela Shekola. Bo Pamela Shekola kutu. Bo kotie na groupe na binote. Bongo pona ni bo che Pamela Akar. A part. Bo boyi kokotie pona ni. Bon. Wane ekipe ngate. Ekipe bino. Mais oyo. Bozo préparé. Bozongisa. Bo activer. Équipe nationale. Na modèle na bino. Soki boko memango kombo équipe nationale. Soki kombo nini na yebite. Mais tangu bosangani. Nombre moko eleki. 4 personnes ya super talent. Alors, faut bozwa mibeko, bozwa ordre mibeko na la baronne, bien sûr. Bien sûr, bokoka na bino te. Na yebi, boza sous ordre, bozali na idéologie, bozali ko na maboko ya Tracy Mbelenga na Glody Dasuka. Wana, c'est normal. Bon, tant mosupe na salaire, boza na bino na maboko ya Tracy Mbelenga na Glody Dasuka te, mais tant mosusu bokozala kaka na Congo liziba. Eza bongo. Po Tracy Mbelenga nandimi te akoluka riske no. Ameki awa Pamela. Ache Pamela. Pamela sali studio. Liboso ameka Pamela. Pamela Kenda. Wayaki ako collaborer. Pamela ke asali ba oya ye. Eke bien te. Tina pe eye banite. Tracy Mbelenga bomona ki bien na Glody Dasuka. Toroyo. Basal bazwa ki ye lisusu na modèle moko ya bien. Voire même très bien. Ma kokite. Abanda koyamba ba garçon belé. Basi belé. A créé moins studio moko boye. Ma koko me mango même pas 3 mois. Yango wana nandimite Tracy na Glody Dasuka. Bakondima baboma air na bango. Bazwa bino ndenge bosangani bongo. Cynthia Wadol. Oya lobaka te. Ayeko bimisa. Kolobawa. Azo sala ki yanke. Na émission oya makambo ya Dubai. Abimise kinzunzu. Depuis quand?
Cynthia Wadol abimisa kinzunzu, abimisa kipomba, abimisa kiyakuza. Oh, bon, wana pe talingai te. Meloko etalingai, nana pesi bino mibeko. Bo sangana, po ba sangani ya bandeko, nazolo babilobela te. Bogomona ngo kala te, bogomona babimi, na yebi nde kombo bakobenga te. Soki bako continue équipe nationale, to soki bako tiango, les malheureux d'équipe nationale, na yebi te. Naza penza na ide te. Mais équipe nationale, naza si bakoko banga ko tiango, ou bien bakoko risquer, pour le Ketchu, azolinga amema makambo mususu ya sika na Congo liziba. Nakanisa bozolanda Congo liziba bien non? Manik de John, le Ketchu komo yambaye non? Manik de John ayebi kaka polémique na baclash. Liboso le Ketchu alingaka banga ami bendana achaka mutu ayambaka Manik de John. Pour le Ketchu asalaki boy. Soki likambo eza na polémique, eza na clash na Congo liziba, azaki deja na mutu akoyamba mutu wana. Mais Manik de John azekipa mukete azali première division Liga. Alobi le Ketchu pona leka pa na yo, yo moko koyambanga. A part yo koyambanga, opesi nga mbongo liboso koyambanga. Kobosana te, nazwaka susu moto te, nazwaka express. Bomoni idéologie le Ketchu, bandeko nazoloba bilobela te. Tango moso bino, bokene na Congo liziba kala. Bokanisa yambaka kaka ba comédien, non. Akomo yamba mitu ya rando. Manik de John akomi client na ekuna. Alors, lokola changé idéologie, c'est que ekoko zala bato lokola basangani les malheureux d'équipe nationale. Nazobenga bango ba malheureux te. Nazolo bande les malheureux d'équipe nationale. Ndenge zalaka kaka na présidence, candidat malheureux, vous comprenez non? Ouais, na cadre bongo. Mais bon, oyo pe na lobi, bobetango kara, bolanda, oyo ndeza très important. Basangani, po Jaël alobi bien, aza quelque part. Quelque part na pays moko boy, aza na epete. Aza nega quelque part na Cape Town. Azo préparé à kende Kisasa. Tango akokoma na Kisasa, azo konte na Fivette Mayemba. Fivette Mayemba, iye na le Ketchu ok. Fivette Mayemba, na batu o mususu, les malheureux d'équipe nationale ok. Po Fivette Mayemba, iye pa na kati. Mais sikoyo, foba zala na chaîne moko, site moko ya makasi. Ata babando kabola ba video. Po mikolo pe koma likamba partage. Muta mema partage na ebite soki nani. Menamona kango eza biloko ya Carmen Odia. Carmen Odia ata leki na Afrique Info. E pa ya Frank Stemai. Boko futa ye loko te me boko kabola video. Bo filme ye asale émission. Bo pesi ye ake kotsa na YouTube na ye. Bango pe ba oyo basangani na kanise kozala bongo. E kozala basali émission par mutuna kote na ye. Ndenge kato koma soki ne string word soki nini boyebi yango bien. Mutaza na Afrique na oyaza na Europe, Amérique, bino nyonso bokoko kota na video moko bosa likambo. Bakosala bongo. Naza si tango bakosala yango, bakokabola yango. Ekozala bongo. Mais bon, modèle bakosala na o bakosala te, nga etalinga ite. Eloko etalinga nani apesi bango ordre.
bandeko bomona nga ndenge bomona nga wana problème eza te mais eloko ezali problème bango bauta epai bauta bazala na batala o bazalaki nango mais po bazala lelo o bazali tala na bango nako bima nako fula nakombo evanda ezakaka moko na super talent ya Karine Mokonzi. Leader Karine Mokonzi ye mutu a fabrika bango a sali bango a tche bango mupepe a fuli bango mupepe sila ka susute. Alors tangu basangani plus de 4 Jeli Show, Fivette Mayemba, Juvenal Kibala, Cynthia Wadol, le Ketchup Panda, na Moussa Zalani na équipe nationale te, mais bakotisie, garçon na France. Sikoyo, basangani na ordre nani, batie Pamela Shekola à l'écart. Basali pe buzoba. Pourquoi baotia Pamela Shekola à part? Pamela Shekola aza risquete. Au contraire, aninga otia bango pe poa. Pamela Shekola azalaki risque neti na émission oyo asalaki ya suka. Autre Simbelenga na Claudine Suka batikaka sala studio ayambaka 3 basi 3 garçons. Wana nde risque po Pamela po yamba 3 garçons na 3 filles ebongi azala marié et puis mobali alalaka ne ndako moko lundi ti dimanche po Pamela ata azosala émission ndenge nini akoka te na bagarso misatu wana agute te akoka pe te na bafi misatu wana abeta moko mosinzo te. Donc Pamela risque nezakaka soki bozo kutana en chair et en os boyebe expérience na ye ya koko banda na copain ake na cousin copain akei na mobala cousine na copain na kalme nyonso ye akimaka te awanganaka pe te asengaka kaka pardon. Bon kote kuna Pamela problème eza te. Pardon, c'est la force qui libère. Ozano libre. Boningaki bozwa Pamela pe aza risque na mutu te. Aza risque na mutu te. Mais bon, ata bozwa kiye na ninga na tuna bino kaka. Bozwi mibeko ordre na nani. Nani atindi bino bosangana. Bon, nayebi ke bozo bandango kala te. Bozo bandango dans quelques semaines. Nazali awa na bino elongo. Bien sûr, bino si bo kalikila kingai. Bozo kalikile même. Sieni na ngai ebunga. Bongo te. Nayebi. Mais bon mitungisa te. Batu baze bele. O bazawana. Koleka kutu ngai. Na makasi. Pena nyonso. Pona baki pe bino. Bangonde bavandi calme. Ba misusu basali neti bazomona te. Misusu baza meme na bino elongo. En plus nandimi te ekiri ndika pe bakolinga eloko asika mosusu esalama. Alors ndeko na biso o alinga makoso ata makoso ali yango mingi libumu evimbi etondi elobama makongo akolinga pe atika bino bongo te ye moko pe kuna mama Kongo akotika bino bongo te batu baze bele avant tokota nano na la Chine tokota na belobela Karine Mokonzi po la Chine na babilobe bato balobela Karine na ngai soki tolobi ekozala défense po o bosali ez attaque kosangana bino bosali loko sa mibeko sans ordre à Karine eza attaque. Alors tokoko ndima
humiliation wana te nakanisa bo comprendre. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.